Mbote na mutu nyonso akozwa occasion kolanda video oyo asali video oyo par rapport à problème on a zango nebike anso na réseaux sociaux na kozwa solution comme on a fini molongo aza orphelin de père asali video oyo par rapport à libota na ngai tozaki na mama na ngai na ndeko na ngai mwasi ndeko na mobali totaki mboka Congo Kinshasa totaki mboka Turquie par rapport tongolaki mboka e Congo Kinshasa et par rapport à menace babandi totaki menacer na babandi alors menace na bangwana e kozaki ba violer ki na mwasi na mama na ngai et posaki to ki mboka ya Congo Kinshasa totaki mboka Turquie tolongaki Congo le 13 février tokomaki mboka Turquie le 14 février alors totaki na izimi na mboka o bakatsa poto ya Grèce tokondaki na menace sur yao et ba policier na Zamba alors etombaki le 7 mars na bongolaki na mama na ngai ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai mobali tobongolaki banda le 7 mars ti na moya lelo tokutana na susu te alors komba mama aboti ngai komona Ambrazine Mesa komba leki na ngai mwasi Patricia Mesa au mobali komona Exosia Mesa asali video oyo po na bien susu nze à travers les réseaux sociaux beaucoup komona na donc on a passé parce que la koufla de papa la koufla sous maman ils a bien été donc mon na singi aide bandeko ba la vidéo sous boyi ba kombo oyo quelque chose baza wapi omeka ko sunga ngai na posa mona maman botinga na bandeko nga basi na bande sous kombo na bango zali maman botinga Ambrazine Mesa kombo na ye lekanga moi c'est Patricia Mesa au mobile Exosia Mesa donc tout le monde qui na mboka izimi sika toka poto kacha poto ya Grèce na Zamba papa menace ba policier pour ça me début tout le monde quitté alors la loki maman kuna na Zamba na mona kiti na mboka Turquie to mona ye a na mboka Grèce pe na moni eti et peut-être soki maman na za pe mona sali video oyo po bosunga ngai soki bo ko ba kombo oyo bozo moyen ya kolukela nga bango eza numéro te asingi moto edi a filmer po atana réseaux sociaux ay denga na mona bandeko na ngai basi na sana mboka Samos na kota le 17 décembre za na kasiki na kota na mboka ona kuti bango te mona zui mo ko sala video oyo bosunga ngai bandeko na ngai bo edenga ngai za na passe ko bungisa papa bungisa su mama eza passe mingi simina za courant ke bakufa bina baki bazali donc na za troublé et bien c'est ça te pour ça on a évité mon sali vidéo on a répété sur ce combo on a Ambrazine Mesa le que moi c'est Patricia Mesa et que on bali je Mesa ngamo comme on a fino mulungu merci à vous de nous pour occasion qu'on a vidéo sur beaucoup aider et la malam merci à vous de nous